dinda Yesu oza wapi bazolela metala bazo dinda nzokande babosani oyo bazwilaki décision oyo balobi tozwi ekatelo déterminé biso nzelo tokotika ngo te biso na Yesu tokotambola elongo ezala mbonge ezala nini tozana elika pete tozwaki décision ke tozana ye tokozonga lisusu nsima te bongo yo nanga tobelelaka nani na ntango épreuve eyaki na bato me Yesu apekisaki yango po alobi na yaza mokonzi na bakonzi parce que bino bozwi ekatelo ye moko ntango atelemisi loboko estce bepreuve esilaki te esilaki te bambonge nzambe wana ata na bepreuve atikaka bato na ye te azalaka na bango kaka tala basi oyo basalelaki nzambe baleki na bepreuve ebele baleki na makambo ebele me bazalaki na kondima par exemple totala nano bato oyo ya mokili oyo basalelaki nzambe tozalaki na mama na biso Rose azalaki déterminé ya kosimba mosala ya mobali na ye prophète babengi ye obiso tozobenga lelo Esther azalaki déterminé ya kozwa solution mpona peuple na ye azwaki déterminé azalaki déterminé ou bien azwaki décision mpona peuple na ye Naomi azalaki déterminé ya kolanda bokilo na ye ebongo yo nanga est-ce que tozali déterminé ya kolanda Yesu Kristo Deborah azalaki déterminé ya kokata makambo na Israël oyo mibali bakokaki kokata te me azalaki déterminé bakataki yango ezwaki solution bongo mama na ndako na yo na famille na yo na église na yo na baninga na yo tango mbonge ya est-ce que ozalaka déterminé ya kopesa bango conseil ou bien ya koede bango ozalaka déterminé ou bien otikaka bango obandonaka bango na tango épreuve tolemba te Ana azalaki déterminé po azwa Samuel tala ndenge azalaki na pasi nyonso tu wana me mabondeli elembaki te na kati na lisanga kokende mikolo nyonso azalaki déterminé ketiki nonga na kozwa mwana nzambe baseki ngai bepreuve nazokolekisa mbanda azotungisa nga butu na moyo me azalaki déterminé na décision wana nzambe asalaki grâce Samuel ayaki tala mwasi ya kotanga makila pendant 12 ans azalaki déterminé soki nasimbi elamba nakobika atalaki fulu ya bato te alobi gad lokola aza déterminé ya kosimba elamba oyo nayebi ke ntango nasimba elamba oyo nazwi lobiko soki azalaki déterminé te ndenge nini ye akokaki kobika maladi wana bazalaki kosekela ye oyo alekisi pendant 12 ans akokaki kozwa lobiko te me ntango azalaki déterminé azwaki lobiko ebongo yo nanga est-ce que ntango preuve eyaka tozwaka totalaka bakoseka ngai fulu oyo ezolanda lisusu mpona kopartage elongo na bana na nzambe oyo nzambe abongisi topartage lelo tozokende kotala une femme déterminée akodétermine na nini na bavi na ye ou bien na vie ya mobali ou bien na vie ya bana ou bien na vie ya nini donc ekozala déterminé
alors tokobondela nzambe parce que ye nde moto apesaka biso nyonso tu tobondeli nzambe papa totondi yo tokomisi yo mokonzi lokumu nkembo masanzo lizonga epai na yo merci lisusu mokonzi omemi biso lisusu toye na table na yo mpo topartage elongo na bana na nzambe nyonso bisika nyonso bazwami mokili mobimba yo nde mobateli kobatelaka biso boto na moi merci mpona pema na bomoi merci seigneur na nyonso osaleli biso papa merci mpona mabota nyonso merci bisika nyonso bakoyoka parole ya nzambe fongola matoi ya moko na moko nzambe tozala determine na bavi na biso ezala na koyamba yesu nzambe yo nde mokonzi na biso merci na nyonso totiki ntango oyo tokopartage na maboko na yo nkolo elongo na mama na ngai Geneviève nzambe pambola ye mpe pambola bato nyonso mokili mobimba nkolo tokabi yango na maboko na yo mpe ntango oyo topesi yango na maboko na yo na nkombo ya tata mpe ya mwana mpe elimo santo amen amen bandeko balingami toye mpona teme na biso lolenge tolobi teme na biso ezali une femme déterminée une femme déterminée ezali kolakisa nini femme déterminée nzambe asalaki mwasi nzambe asalaki mwasi mpo azali na makambo oyo akoserviri oyo mobali akoki kosala te mpo mibali na biso baza mpe na makambo oyo ezolukake mwasi azala pembeni na ye nzambe ayebaki ke fo nasala mwasi parce que soki natiki adamu kaka ye moko oyo nga nasali natie pema na ngai mokili bakokoka komultiplie te bie kobotana yango oyo nzambe azwaki likanisi alongola mopanzi wana mpo ete asala eve mpo aya koservir na makambo oyo adamu akoki kokoka te yango babengi déterminé ou détermination na bomoi ya motu déterminée c'est une femme qui a pris la décision moina ye mpe na makambo nyonso azwi ekateli na makambo nyonso ata na bebreve ozala déterminé ata pase ye ozala na déterminé ezali pasi toyebi ke bapasi ata pase ye ozala na déterminé ezali pasi toyebi ke bapasi ebele ozala déterminé epuis olandaka mutu te kobangaka mutu te mpona baepreve nyonso ekoki koya na bomoi na yo parce que mutu na mutu nzambe asala mutu na mutu awa na se ya ntango mpe mutu na mutu asala bepreve oyo ye akoki kolekisa kati na mokili zala mwasi ya mabondeli forte obengami une femme déterminée mpona nini obengami une femme déterminée parce que ozala déterminé na vi na nga ndenge natelemi boye nayambi yesu masiya nakoki kozonga lisusu nsima te nazwi mokateli nakoki kozonga nsima te nazwi mokano antuka ndenge natelemi boye nzambe sa apamboli nga nazobala ndenge natelemi boye nzambe akopambola nga nazobota ndenge natelemi boye nzambe akopambola ngai nazali likunzi ya libota na ngai naza déterminé na nyonso oyo ekoki koyela nga naza déterminé po ete nzambe akotika ngai te naza déterminé ngai nakobenga mwasi oyo azali forte mbonge etelemi me ngai nakotelema na mabondeli yesu alobi
alobi tokotisa Yesu alobi tokatisa na ngambu mususu. Tokatisa na ngambu mususu. Alobi bwatu ezodinda. Baleli Yesu bwatu ezodinda. Baleli Yesu. Batu bazo dinda. Bongo yo nanga tobelelaka nani. Tangu be preve yaka ngai na yo tobelelaka nani. Po tangu be preve yaki epa ya bayekoli basilisi kondima balobi tokosala ndenge nini bwatu ezodinda. Yesu oza wapi? Bazolela metala bazodinda. Nzokande babosani oyo bazwilaki decision oyo balobi tozwi ekatelo déterminé biso nzelo tokotika ngo te biso na Yesu tokotambola elongo ezala mbonge ezala nini toza na elika pete tozwaki decision ke toza na ye tokozonga lisusu nsima te. Bongo yo nanga tobelelaka nani? Ne tangu épreuve eyaki na bato me Yesu apekisaki yango po alobi na yaza mokonzi na bakonzi parce que bino bozwi ekatelo ye moko ntango atelemisi loboko. Est-ce que bepreuve esilaki te? Esilaki te. Bambonge nzambe wana ata na bepreuve atikaka bato na ye te, asalaka na bango kaka. Tala basi oyo basalelaki nzambe baleki na bepreuve ebele, baleki na makambo ebele, me bazalaki na kondima. Par exemple, totala nano bato oyo ya mokili oyo basalelaki nzambe. Tozalaki na mama na biso Rose azalaki déterminé ya kosimba mosala ya mobali na ye prophète babengi ye. Obiso tozobenga lelo Esther azalaki déterminé ya kozwa solution pona peuple na ye. Azwaki déterminé, azalaki déterminé ou bien azwaki décision pona peuple na ye. Naomi azalaki déterminé ya kolanda bokilo na ye. Bokilo na ye ebongo yo nanga. Est-ce que tozali déterminé ya kolanda Yesu Christ? Deborah azalaki déterminé ya kokata makambo na Israël oyo mibali bakokaki kokata te, me azalaki déterminé bakataki yango ezwaki solution. Bongo mama na ndako na yo, na famille na yo, na église na yo, na baninga na yo, tango mbonge ya est-ce que ozalaka déterminé ya kopesa bango conseil ou boya koede bango? Ozalaka déterminé ou bien otikaka bango obandonaka bango na tango épreuve? Tolemba te. Ana azalaki déterminé po azwa Samuel. Tala ndenge azalaki na pasi nyonso tu wana, me mabondeli elembaki te na kati na lisanga kokende mikolo nyonso. Azalaki déterminé ke tiki nonga na kozwa mwana nzambe baseki ngai bepreuve nazokolekisa mbanda azotungisa nga butu na moyo. Me azalaki déterminé na décision wana. Nzambe asalaki grâce. Samuel ayaki. Tala mwasi ya kotanga makila pendant 12 ans azalaki déterminé soki na simbi elamba na kobika anakobika. Atalaki fulu ya batu te, alobi gali lokola aza déterminé ya kosimba elamba oyo na yebi
nazwi lobiko soki azalaki déterminé te ndenge nini ye akokaki kobika maladi wana bazalaki kosekela ye oyo alekisi pendant 12 ans akokaki kozwa lobiko te mais ntango azalaki déterminé azwaki lobiko ebongo yo na nga eske ntango preve yaka tozwaka totalaka bakoseka ngai fulu oyo ezola soki nasimbi ekozala na ngai lolenge nini mokonzi akoloba na ngai nini me ye alobi ngai oyo ekoya eya ngai nakosala mwana ya Abraham azalaki déterminé oyo Satan akangaki pendant 19 ans akanga makuki na mukongo nayebi te babengaka yango vraiment nini na lingala kuki na mukongo deke loko evimbaka na mukongo mais azalaki déterminé alobi nakokende lelo ata lelo mokolo ya yenga peut-être nzambe akoki kosala quelque chose mpo na ngai nakokende mais na pasi na ye nyonso azalaki déterminé mikolo nyonso koya kati na l'église mais mokolo oyo lobiko na ye eyaki akutaki yango kaka na kati ya esambeselo mokolo ya yenga kutu akutaki yango azwaki yango bongo mama yo lobi ngai nalembi na ngai na banda kala nakendaka kuki yango na mokongo mpe esilaka ngai te pendant 18 ans nazalaka kaka na pasi oyo mpo na nini ngai nakokende lisusu te sikoyo benediction okozwila yango wapi mpo oyebi mokolo te oyo ekoya yango tozalaka déterminé na bavi na biso mpo na nini oyebi ngonga te oyebi mokolo yango te oyo okozwa na vi na yo kaka nzambe moto ayebaka makambo na biso mobali oyo akufa misu pendant 38 ans azalaki déterminé baninga na ye bapekisaki ye tika makelele ye aza koganga azalaki déterminé na kotika te nalingi kaka mpona nini nabika yesu mwana na david nyonso mwana te nani azoleka kuna abi yesu mwana na david azoleka kuna ne yesu yo tika makelele kotalaka fulu te zalaka déterminé na vi na yo kaka nzambe oyo azali koloba na yo soki ayokaki bato mobali oyo alingaki kobika te me yesu ayoki mongongo abaluki na nsima atali olingi nasalela yo nini nalingi namona lisusu bongo yo ozobelela nani mpo omona lisusu ozwa lisusu osepela lisusu na bomoi na yo bongo yo na nga eske tozali déterminé mpo na vi na biso oyo yo yamba yesu kristo eske ozali déterminé ya kokoma ntina suka ti mokolo ya koya mpo na kotika nyonso ya mabe ya mokili oyo eske oza déterminé parce que moto aza déterminé abike natiki nyonso ya mabe nakoloka lisusu te nakoyimba lisusu te nakosala lisusu kindumba te nakofinga lisusu te nakosala lisusu mabe te naza vraiment déterminé nalingi lisusu te mabe wana nalingi yango lisusu te nazwi mpe na décision naza déterminé nalingi yango lisusu te naboyi meme na église meme na ndako meme na mosala meme na baninga na bana na bapaster na bino na bafrère na bino na bafamille na baser nazwi vraiment déterminé nalingi lisusu te mabe te loko te nalingi so kosala te fo nabongisa sikoyo bomoi na nga nazela koya ya mwana ya moto parce que ntango ebelemi oza wapi mama ozokende wapi mpe tokomi wapi soki ozali kozwa décision te na vi na yo ozali kozala déterminé te okosuka wapi